Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tendresse, comme il y a tendresse, comme les années d'outil. Mais d'outil, you ne pas venir au Kenya, tanga de ta force. You can go to la 7e bagarre, qui est au sein de la matanga, you get a 7e bagarre. Imbécile. Moi, ça sonne, moi, ça me baka. Moi, c'est vagé comme un moisi. Yo tendresse d'outil. Yo za moisi. Yo ne finga 7e bagarre. Yo bivi à 7e bagarre. Yo, tel loko e uti kolande te kui mutali boma mutatelema. Donc même si la question que nous aujourd'hui là pour la 7e bagarre, tu es malade. Est-ce que vous soit matin vie je comprends. Tandis yo, ce qu'on a moisi. Mais quand on ne va pas me demander la musique, ce qu'on a moisi. Au moins, nous avons tanga makila, nous tanga tanga. Peut-être que cette bagaille tanga. Sauf que vous moisi à solo ma. Yo, soit ma boko na yo, vraiment ko simba cette bagaille. Na ma boko. Au moins na tata cette bagaille kono. Au moins na maman cette bagaille kono. Partout yo ko tambola. Au moins na bango. Et yanganga yo ke na ko simba ba kis tendresse d'odi. Banganga no ke na ko simba ba kis ne mi kieno ko simba ko baby saraba ko saraba mabe. Ya nzamba le kinyonso. Zeno te vina yo. Quand est-ce que le côté ndako yo kuto fanda kuto so futa ndako bata belle vie que fait pesa mbongo de pour futa la ndako le peto sakala mbongo wana garantie sila oke ko fanda pour mobile no fa et pour fa ba benga na yo sala mobile ni ngoma malunga yo sana ozana njini ni yo finga 7e baga yo faire en famille 7e baga yo bi famille 7e baga yo moi ça solo, moi ça mi baka nyama vagé comme le kola kopo kopo tout bien c'est quoi le buka polo et kola fou comme le kola fou yo za moi si tendresse yo doki mais quand yo lo bi ko beta 7e baga matanga wana de ta faute 7e baga oya yo le kananu auya kuna toko kutu ya zoya kutu tara no yomi kana ko simba ye na nzoto soki ba kumbi yote kanga voice yo tabuso mona ti omoni e ko bi plusieurs fois otu finga ka 7e o no ba 7e o sera ko ba 7e e ko bi plusieurs omoni o ya mbalo yo totana na mwasa boti azanga mobali zona mwana mwasa te bota azanga na tata bano bazana tata te yo zela okosamwa no samote boli bomba foti na hote ndako ngangolo ke na bocha 7e bagala kisi ona po 7e la ngo yondo na 7e omoni nzambe o 7e bonde la ka 7e bagala bonde la nzambe wana alongisa ke na nyoso loko ya mama kole kenga ma yo mwasi yo za mwasi yo na monde théâtre yo yebani nene ko yibela monde théâtre ba yibela monde théâtre te bato ba yebi yo peut-être bato zo ka bongo lisanga kanga na bango okena ndaka banganga na ba maison yo yena ko yebi yo no ko za do di tendance do di muto apesa honneur utazo kombo ya 7e baga apesa yo
yonde moto wana oyo omonaki oleka na télévision mpe okende kuti na matango finge bololo ya mwasi lizengi lizeze mwasi libolo etangaka mai nyama bibakabaka yo osalaki eloko te lobaki osalaki eloko te lobaki baka agrimasa po mbozoleba ifondo yende pembeni noyo osimba setya kofula o te ndimi masetya maza kosimba afula o ya ofulo te mwasi libolo esolo nyama Je n'ai plus le droit de faire mes vidéos sur TikTok. Je n'ai plus le droit d'avoir la joie de vivre parce que vous, là, vous existez. Banda ba yekola mo dépression, banda ba yekola mo agité, comme un ngona ngona munoko. C'est la dépression. Oseka, et agité. Page nanga moko, compte nanga moko, je n'ai touché personne. Na sa vidéo nanga, ouais, ça m'a question, on va n'aki mais si on va n'aki mais donc bino, bola muki na tongo. Bon, ça li ba live, bobi ki na songi voice, sa voice c'est bimate. Si lelo. Et malgré ça, il fallait n'avoir se soumettre. Non, nani, on vous m'accusez d'abord de quoi en fait? Nani, on se soumettre à nani. Maman montaza a te, on se soumettre à nani. Et si bite ke sa makvina, yo silite, woti ka mwana bata fanda li kambunini. To lembi pe bobi misaka biloko ngo to mona biso pe to condamner ndenge na biso sili. Woti ka ya fanda. Information oyeza sir nazwi yango et pas maman na ye nazwi yo ndo za boyo ebi ba famille na biso nyonso ba jour alikambu ka ba famille na biso bazanga ba to pièce explication ba pesa ka yo mamu defana vie ya komemisa bat masumu te me ba analyse mso avo sala mamu otayine longi nawo po eno lo bo na fingo te na fingo te mamu yaka ketwa biz olekisi ata ba luka mbongo wango bo epete yana likamusupe leki yaka pe lobaki na yebite na ozela ba expliquer nga yo ki konetu yo yeba nyonso amsoka be. Bon dimanche à tout le monde. Je m'approche à vous ce matin parce que j'ai croisé un sage ce matin qui m'a transmise certaines pensées ou je dirais des dictons qui m'ont particulièrement fait réfléchir. N'engana partagé Nabino Nango ce matin, 11 août 2024. À l'obi Nanga, Mboa Babambarae Libanga très souvent dans Likambu Yakala. À Bakisi pour nous le baboué. Moufini Kouya Satana. Ezalarana Ezipé. Enfin, Nzungu ya Satana. Ezarana Moufini Kouté. Ça c'est vrai. Ça fait réfléchir. Alors tout bon c'est bizarre nabiso parce que nasi amoi car le banzam me dit tika la recette. Bon dimanche. Eluba, Elinga, Eboya, Amtranaki. Oyoka pocheté dans le droite. Les ampotés m'a détruit sur les Sika. Les Sika spécial. Et bon maman va vous les belés. Et le tout. Alimayo, Alinio, Alimayo, chacun plus que l'air juridique. Tendresse, comme il y a tendresse, comme les années. Comme les années d'Oti. Mais Dodi, yo pas venir au Kenya, matanga de ta force. Yo que nous avons na 7e bagarre, que yo aussi na matanga yo beta 7e bagarre. Imbécile. Moi ça sonne, moi ça bibaka baka. Moi c'est vagé comme un moisi. Yo tendresse Dodi. Yo za moisi. Yo nous finir 7e bagarre. Yo bivi à 7e bagarre. Tel loko e uti kolande te kui mutali boma mutatelema donc la mission va question que nous aujourd'hui là pour la 7e bagarre. Tu es malade est-ce que vous soit matin vie je comprends tandis yo soko za mwasi
Mais quand on ne va pas me demander la musique, si on a ma moisi, au moins il y a tanga makila no tanga tanga. Peut-être que cette bagaille tanga. Si vous avez moisi à solo ma yo. Si ma boko na yo vraiment ko simba cette bagaille na maboko. Au moins tata cette bagaille kono. Au moins maman cette bagaille kono. Partout yo ko tambola. Au moins bango. Et yanganga yo kenda ko simba ba kis tendance de di. Banganga no kena ko simba ba kis ne mi kieno ko simba ko o baby saraba ko saraba mabe. Ya nzamba le kinyonso. Zono te vina yo. Quand est-ce que le côté ndako yo kuto fanda kuto so futa ndako bata belle ville que fait pesa mbongo te ko futela ndako le peto sakala mbongo wana garantie sila oke ko fanda ko ba no fa et pour fa ba benga na yo sala mobali nini ngo malunga yo sana ozana njini ni yo finga 7e baga ko faire en famille 7e baga yo bi famille 7e baga yo moi ça solo moi ça mi baka nyama vager comme le kola kopo kutu bien c'est quoi le buka podu et kola fou comme le kola fou yo za moi si tendresse yo doki mais quand yo lo bi ko beta cette magana matanga wana de ta faute cette magana oya yo me kananu auya kuna poko kutu ya zoya kutu tara no yomi kana ko simba ye na nzoto soki ba kumbi te kanga voice oyo tabuso mona ti omoni e ko bi plusieurs fois tout finga à 7e au numéro 7e au 7e e ko bi plusieurs omoni oya mbalo totana yo totana ana mwasa boti azanga mobali zona mwana mwasa te mbota azanga na tata bana bazana tata te yo zela okusamwa no samote boli bomba foti na hote ndako ngangolo kela bocha 7e bagala kisi ona po 7e lango yo ndo na 7e omoni nzambe o 7e bonde la ka 7e bagala bonde la nzambe wana alongisa kena nyoso ele loko ni ya mama kole kenga ba yo mwasi yo za mwasi yo na monde théâtre yo yebani nene ngo yibela monde théâtre ba yebela monde théâtre te bato ba yebi yo peut-être bato zo ka bongo lisanga kanga na bango okena ndaka banganga na ba maison yo yena ngo yebi yo no za yo do di tendance do di muto apesa honneur utazo kombo ya 7e baga pesa yo yunu mutono yo umona ki oleka na television be ko écouter na matango finge bolola mwasi izeze mwasi boleta na mai ni ya mabibaka baka yo o sala ki lo kotelo baki o sala ki lo kotelo bali baka drima sa bombo zole il faut no yene penene no yo simba c'est ça kufula hotel vous nimi va se tshema go simba afula ya afula te moi ça me bole sonia. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.